On a outil benga nene tango donc eza mamwike ezo ngi mama mibali makambo ya mibali do makambo eza ka ndenge na outil benga yo na outil benga nenet yo na outil benga nenet na bazo chake o abumimi raesa todo sa intérêt pas de Londres yo na outil benga nenet mo voto akutu na tinde tineli batu bavosa ngone nenet muteklesinga ser moto ndeko jouer ne pas de Londres mame eme auto kende poto auto kende Turquie ye mutabengi miraesa babeba niso na net mo voto abengi miraesa esi miraesa ke no mobali na yo akoma ko bimana na net mo voto ya bonnoit azala awa ya azala awa ya esa ya mama mtozolo bawe indi awa fi moto losa ne théâtre na Congo yo na uti ko benga ye nene tango donc eza mamwike ezo ngi mama mibali makambo ya mibali do kuma de miga ese lungni kuma nana olinge lisusu via na mtavanda na ebo na bo net mo voto alingi mobali na ye donc écoutez na ba maladie na ba problème tozala ngona banzoto o mama yango memiet bahando ya ba comédienne mingi abase utana mibali bahando pe ya ba comédienne mingi mibali utana basi très bien omona mwasi mwasi wana zaobi manaye na poto to kapaz zaobi manate to ka témoignage ya Yolande Malula mwasi de Londres asaye pe mwasi mutu mususu do bango so atiki yo atiki ndo mona bahando belé o eza et pas ba personne publique ba personnalité publique wana mona et utara mingi na bato batala biso eza ba comédie ka te ba personne publique nyonso ya basi très bien babima presque na mibali ka moko. Ah oui vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Sarato la télévision, Tozali Kaka Awa, même tenue, même plateau, même kitty, en tout cas, même décor, Tozali Awa, une façon, il y a ça, il a vu Moussala Nanenge Bolingaka, une façon aussi de vous informer par rapport à la situation au Ezo Koleka, la disparition de notre maman Mireille ça pour les intimes, une comédienne, Oazali na CV, Oazali na parcours, Oazali na makambo, belé, maman, Asali na Mboko, ya Kinshasa, na monde théâtral, maman, bazali ba icône vraiment il y a théâtre na biso mais liwana ye en tout cas et la musi makambo ebele et bimisi makambo ebele o biso tozo ko déplorer o tozo ko fustiger na énergie ya souka parce que nous devons respecter le mort et cette question je me pose toujours pourquoi après la mort il y a ba vedette na biso il y a toujours des choses et tout chacun na ba personnalité na bango et tout chacun na ba famille na bango donc et ça la capacité vous les entourages ya bandeko est-ce que besoin qu'attend ya ko réfléchir que batu oyo ba mérite ka respect parce que le mort il faut qu'on respecte bango. Ici nous allons vous mettre des audios oyo et kozala peut-être moko ya ba inquiétude ya bandeko ebele et kozala peloko la réponse ya ba question ebele batu bazo kotuna mirayesa ou bien mama oyo mosusu mais ba kombo nyonso bazo kotanga bango nyonso bazali ba comédienne place passe ezali place problème eza voilà pourquoi je dirais un grand merci na ba maman nyonso bazo continuer ko sala musala malamu na théâtre à Congo. Je dirais un grand merci na maman Dinanan la douce, un grand merci aussi à maman Top Wato, un grand merci à maman Milo, un grand merci à maman Moseka, un grand merci na ba maman nyonso ba Mimika Bongo, un grand merci à Belvi Kondila patron na Poutine, un grand merci na Ursule Pechanga Mobutu. La ville est très calme bandeko. Merci parce que vous êtes restés juste na musala na bino et vous continuez toujours à œuvrer dans le bon. Bandeko Balandi, film Nabino face à face est déjà disponible, le 4e épisode de Kotaki Lobby, Lelo na 16h comme d'habitude. Bellard Production, Baotier Labino, 5e épisode. Ezali, un film rempli de conseils, rempli de choses. Je suis Miezi Azali Nassima Caméra, Baotier Labino, extrait Nango Awa. Une façon européenne, Sabino goût, il y a bande annonce. Poétine Labino directement, Boke Nekolanda, film wana. Toza atana problème, mokote na mutuna se na mokili. Parce que nous craignons que Dieu et nous devons respecter les 10 commandements. Oyo, papa.
Atike la biso oyezali katina Bible. Maman Bichon Ketani, que le bon Dieu vous bénisse, maman, avec toute la famille, avec papa Jean-Pascal Leka, maman Deborah Lubanda, Kilo et ma mère à Calgary. Un grand merci à vous, maman. Un grand merci à maman Deborah, maman Zozo, hein, la femme de papa Noé Mavakalanzinga, maman Zozo, mère à triplé. Un grand merci à vous. Un grand merci à maman Yvette Mbangou. Un grand merci à toi, Aurélie Mafuka. Mafuka Yaba Aurélie. Un grand merci aussi à Bertin Kondembongwa propre. Bertin Kondembongwa propre. Je suis au Komo Ningsaka comme tout ça na commis place. Donc vous avez besoin kaka oncle Dago Vicente Azwaka plan. Ah, oncle Dago Vicente, faut solo là. Oncle Dago Vicente, faut solo là. Je suis ce qui te l'équipe. Ayoki maman Elve. Ibarate en tout cas et cause un problème à Kasi Awa Bandeko Balandi, c'est comme ça que nous faisons émission Nabiso Mokolo Alelo. Le personne on a dédicace à Kawana, ce sont mes parents et pas nanga baza ba parents et pas nanga c'est la famille. Et donc en tout cas dédicace Awa et loba Bercy nyonso ça s'achète nyonso et futamaka mais ba owana yanga bazali ba ayant droit bazalaka ba ayant droit en tout cas baza ba ayant droit. Donc voilà, bango kande natikala nazala na bango. Un grand merci aussi na bandeko nyonso oyo bakozali bakuya ko la émission oyo bandeko nanga il y a le meilleur fan en tout cas, je peux jamais vous oublier ma meilleure fan président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu, Angelos Karouane, Fatou do Conti, Makiala Kumba, Sol Mbemba, Jenny Beta industriel Tatapo et Fapekato bazali tellement ébélé tolinga bino mingi ba meilleur fan. Je souhaite tozongi nanzila machine tozo élément et puis on se retrouve tout justement après parce que lelo tozo za la kana ba audio oyo eza na téléphone. Merci. Alors Je sais donc pas toi tu faire. acceptes de souffrir comme ça? Non, je t'en parle pour que tu m'aides pour me dire qu'est-ce que je dois faire. boyebaki ngane mukolo ana kata ndako ngane yaya boyebango monsieur ya c'est boyebango donc za mukotika pe mboto lambi to lieti Babi l'homme qui t'est. Ah! Jésus. Ah, Jésus Mayele. L'homme quittera, s'attachera à sa femme. Mobali à Longwe. Moi, ça, ça n'a pas de côté. Souda ko banolia ba fufugo. Oza yitela. Ba yebi ko zane faible. Ba ti atika kalia ka fufu. Ça comme monsieur dit. On va témananga, ou éviter, il faut éviter. Éviter. Papa ça va kufa. Absolument. Tellement comme la vie. Ko sora mtu na mwasite pour un bon. Ndako eza mobali wana te. Ndako oyo zo hérité, ndako eza mokolo, ndako eza mwana, eza mobali wana te. Na ba bêtise oyo ya ko régner na ndako et puis yo zo encourager. Tout ça, on bon. Tout ça, on bon. Entre les nez, ça casse. Alors, mamie! Bisasa la boue. Bisasa fufu nka ucholia. Na moni. Moni yo fufu bo sana na ndako. Mama. Na moni lokuté. Nazape na idée mona te. Ngai miso ngeza okufa. Abeli. Ondeso beli fufu les gars. Regardez. Il faut que le bela chef yanda. T'es chef, t'es gigolo yanda. Wa gigolo numéro 0. Oui. Titi. Maman, pardon. Caro Bima. You don't get ça. Donc tu es le grand frère des décors. Et ces décors est responsable de cette. Oui, papa n'a pas l'engagement. Taisez-vous. C'est quoi tant il quoi le bien au défama pas. Yo za moi so za mobali. Ozemi o tata na ngwazali. Tata on a l'air ka kotalo na butu atika la kombo monter argent de poche. Voilà, mesdames et messieurs, de retour sur ce plateau. J'ai l'habitude de vous dire qu'ici, nous mettons juste extrait, hein, l'intégralité. Il faut aller suivre ça sur Belleville Télévision, Yeruzalem, Pépinière, machine à production, en tout cas. Et vous avez quelque chose de bien face à face. Ça va vous aider. Belé, bande konanga, papa, nanga, bayaya, nanga, bande konanga. Toute la famille, beaucoup de la film,
ofandi na papa na mama na bana na baleki na banoko na voisin misusu wana balinga kota la télévision mingi wana okoti si bango botali yango en tout cas beaucoup partager savoir connaissance et cause à quelque chose de bien. Je suis déjà avec maman Sarah Tola Awa sur ce plateau. Une façon il y a la émission Oyo, il y a Koluka moyen EP, il y a la deuxième analyse sur ces sujets pour mon colo. Il y a le lot pour la disparition de maman Nabiso Miraye Samena Lobiete Nzambe abati la famille naie, ba condoléances aussi na famille naie artistique na famille naie biologique que son âme repose en peine d'engue to mesana koloba. Le sambo pe et les cas tout kana nos distractions. Maman Sarah bonjour. Bonjour papa Tadi. Excusez-moi, mis sur un téléphone pour non, moi je pour le business, c'est normal en tout cas. Donc tu as pour nos salles la boulot, n'est-ce pas? Ouais, c'est le travail donc c'est ça. Alors qui peut mukie ndeko na biso balinga biso mingi pe batala biso bana besoin osomba mwa biloko ya mike mike nde nazo répondre en tout cas mbote na bato nyonso tu botala biso ngai na papa Tadi ba meilleur fan du monde ba sponsor na biso et puis bato bolinga biso quoi na ba bonne na biso. Très bien, maman Miraye ça ne plus, tout ça là qui est déjà la première émission ou deuxième émission, mais sur sa mort on cite le nom de son mari qui aurait occasionné en Onanzela il y a infidélité maman Sarah, na ko tchape ba audio okoyoka ngo. À chaque fois l'infidélité il y a mibali et ezobomisa basi. À chaque fois l'infidélité et ezokokota ba perte na ba famille et belé. Loko la pe moi si influencé. Tu peux dire quoi surtout na milieu ya ba comédien? Infidélité ta dezo dépendre na ba couple ba tunde ba linganela ki ndenge batambolaka. Eloko lo beleza te parce que infidélité za comportement ya mutu na mutu eza façon ya bolingo ya batu na batu nde balinganelela ki si fo bakabwana bakabwani si fo infidélité ya eye euti kota mwasi kota mobali donc infidélité eza thème mobimba ya munene ya redécortiquer sur yango mais koloba ki infidélité comme la bande on a biso ba comédien eza la ndenge ka batu nanga batu po mutu mususpe akokuta mobala pesi mbongo pesi nyonso mais moi ça sera infidèle. Très bien. Moi c'est pas kokuta na mobile pas kokuta na moi si moko aza fidèle aza respect astale la Kenya ça aza poli et tout mais mobile azo ibaka libanda donc c'est compliqué sur cette affaire voilà. Voilà, merci Ezali makambu ya malamoté mais aujourd'hui Sarah lorsque la mort frappe na porte ya ba comédien souvent on accuse kaka bango na bango ba comédien ya kozala ba hôtel ndaki sape ya mama oyo toujours ka ba kombo ya bandeko o ba tourna na bango et pas ya de Londres patati patata analyse nini okoki kosala sur la vie nanu ya ba comédien par rapport à vie privée na bango na vie professionnelle au lelo nyonso comment mélanger sur la place publique. Et ça ba comédien ka te ba personne publique nyonso ya basi. Très bien. Ba bima presque na mibali ka moko. Ah oui hein. Ah oui hein. Ah oui. Mibali wana nyonso tu batala bango. Omona tam susu abima na X. Z a habité. Il wana pas bimana Z. Il wana pas bimana Y. Il wana pas donc abimana bango presque nyonso azakana oya kaboina oya komina oya kaboina oya komina o soit azwaki comédien alongwe pas comédien et pas chroniqueur alongwe pas chroniqueur qui pas danser ce sont de mêmes personnes baza au rond-point kawana on monaka barando ya ba comédienne mingi abasi utana mibali barando pe ya ba comédienne mingi mibali utana basi. Très bien. Au mona mwasi mwasi wana zaobi manaye na poto to kapaz zaobi manate to ka témoignage ya Yolan Malula mwasi de Londres asaye pe mwasi mutu mususu do bango so atiki akina watiki ndo mona barando belé o eza et pas ba personne publique ba personnalité publique wana mona et utara mingi na bato batala biso. Ah très bien mais bato ya mabe makasi na monde teza babandi kuna biso ya mibali bango nde ba créa so tali ba chroniqueur na biso ebele ba chroniqueuse za basi ba bebanela ka ba mécène na mibali. Ah oui to mona Jaël Awat clochard d'ailleurs ngam na yakana
Comment on est Joe Nani. Gauthier Mascotte. Ah, ok, t'as la bisonnière sur le combo, il y a Gauthier, mais comment il y a Gauthier, au monde, il y a côté au Gloria. Gauthier Mascotte à boire à railler. Côté Kuna, Gauthier Mascotte. Finalement, Gauthier Mascotte, à sa scène. Mais à créer, Bazizani et pas ma chroniqueuse est belle. La confusion est belle, voilà. Au monde, même combo, Babak Koto, Yawili Moucheni Kodamboka, Yawili, à ça partout. Partout, oui. Ce sont des personnes. Ba mécène wana o ekotisipe batu na ba conflit ebele na mibali. Très bien. Ibala poto surtout na basi ya poto baza ba obstacle. Akina ye atiki akomina ye kuna atiki akomina ye kuna et créer a poto ba problème ba rancune makambe baby. Voilà pourquoi na ba liwa ya ba comédien au mona mingi bande ko na mo ba comédien bazala po ba mbanda. Ah oui. Suzi bantu akufa kiati. La vérité bima makamba Thérèse on comprend donc ozomona bazaka bango na bango bazo rompre ka bango na bango donc ce sont de mêmes personnes ba même mibali wana kaka ba tournera au rond entre bango ya on moni pesoi basali relation approfondie na mibali yango et comment atina sukate parce qu'il y a trop de désaventures aujourd'hui coquette, banda coquette amuta média, amuta télévision feka. Ah oui. Amuta télévision. Donc, alongwe na chronique à côté na théâtre, ba sala ka bongo. Au moins perké ba danseuse. To roula ka bongo. Donc, vous comprenez les avis moko trop sale en fait. C'est compliqué. Ya ngwana moni me marabaran de belé. C'est possible ba comédien so ba kufie zaka comédien mutana kataliwa. Ezala kana. En tout cas, ça sera quelque chose de bien, ceux qui tous ont conscience. Et aussi une femme, maman nanga, banzo tonabino, ce n'est pas n'importe quel mobile, il faudra mériter. Oui, être une personne publique, être vedette, aux amis moi si moi comme na yo etanga maka. Oui, ceux qui paient kilote na yo, jupe na yo, robe na yo, pantalon na yo. Et ça la kilo le la combo na yo, ça fait quelque chose de bien. Comment ba tout misusu pe ba yebi ke ndenge zabwe x oyo abimagana Josué. Mais azo luka Josué pe kaka abimana ye lisusu ayeba ye lisusu. Tout ça peut-être à cause d'un $1,000, à cause d'un 500, à cause d'un nin. Yaya kibo mutuna biso eleki nyonso, eleki mbongo. Et la majorité, ce sont des personnes au Bayebi Nzambete. Ezali, faux chrétiens, c'est ceux qui se cachent derrière la Bible pour que ça, est grave. Il faut faire très attention, mes frères et sœurs. Nous n'avons qu'une seule vie. La vie est au singulier. La vie est au singulier. Et belé, comment on l'a été. Et comment manga ne longité. Et qu'on y est banaté. Et ko kendete akolongola akokende na yango te. Ah mais mango te tika na nzoto nga. Maman, bakenda kana yango, je vous informe que bakenda kana yango. Moi je vous informe que bakenda kana yango et si la rapé. Ah non, Sarah. Vous savez biso toi na plateau tous moi grâce wana ya côté les ma peut-être ya ofanda moi 2000 personnes balaninga moi 3000 personnes balaninga il faut pas toi na ba profiter na quelque chose to mascara ba vérité mais sœur la majorité de personnes quand ils viennent comme ça vers vous ba ya ka kozwa eloko mombo ba kendaka na yango o botikala nango etikali be pave etikali be pave lokola nzambe si akela ngo bongo etikali de forme eza yango mais fond y a plus rien na fond y a plus rien les femmes vous devez vous respecter aujourd'hui nga esala nga pasi ozoka mwasi mobwe abimana x abimana y abimana ti na ba y na abandi na a ti na z moko atikali konorer ye azate moi si azalaka moto kilo moto dignité moto dans le baka non. Que le bon Dieu m'aide, que je puisse trouver une bonne femme. Eh, Yesu. En tout cas, des fois, ça me choque. Amen, 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 amen. Tu sais, amen. S'il vous plaît. Bon amoni awa na papa à Tomoli, na réalisateur à Tomoli. Amen, amen. Sarah,
Tu sais que Sarah, ouais, non, je dis que le bon Dieu m'aide, que je trouve une bonne femme. En tout cas, Sarah, même si c'est une fille, maman n'a été Kamakala. Son papa a cordonnier. Maman n'a été Kamapa. Papa n'a été pousse-poussé. Mais au moins que ça soit une femme, une fille consciente. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Holy Spirit. Moi, ça me choque. T'as dit, I'm mourning his femme is you. S'il vous plaît, Sarah, je peux finir avec ces petits conseils, pardon. Maman. Oh, Jesus. Sarah, je regardais à la télé, j'ai vu une fille il y a 20 ans, s'il vous plaît. Une fille de 20 ans. T'as dit qu'on a pour ça, là. Mais oui, il faut que je me marie. Ça, c'est. Même Zambé à Yebi. Oui, voilà. D'accord. Tu continues comme ça. Sarah, Tala, on a ligne oui, c'est-à-dire, la satire, ma mère, mon Dieu, c'est-à-dire la lumière. La lumière, d'accord. La la célibataire. Non, maman, je suis célibataire responsable. Ouais, je suis pas ce genre des personnes qui passent na elongia même pendant que donc azankoy. Je passe ce temps. Sarah, il y a aucune personne que on a fan d'abuna kiti pour me rendre compte na azalate. Je suis conscient. Sarah, si aujourd'hui non ko sa yo, non ko sa papa Diego fan yana, non ko sa Josué, non ko sa ba maman na ba papa bazo landanga. Mais conscience nanga, si je sais que je suis dans quelque chose, Sarah, tôt ou tard et qu'on finir par Kobima Libanda. Et ces jours wana oinanga. Au moniti ndengenga zalana yo. Si je profite de Sarah dans le mal. Sarah, les jours où vérité et Kobima que je suis dans le mal contre yo oinanga. Attends, Seigneur, pardon, au limbisanga, mais aux alasiko kakana moi et l'autre moment na moto. Je fais un effort Sarah na vidanga d'être vrai avec les gens. Ta prière. Non, toto zala. J'ai vu une fille de 20 ans. Parmi les filles, s'il vous plaît, Sarah. S'il vous plaît. Ouais, ça viendra avec le temps. Ne n'abandonne jamais ses enfants. Voilà. J'ai vu une fille de 20 ans. Moi, il y a 2003 ou 2004. Je vis les choses, moi, non, à Zosala, na télévision, na ba vidéo, et bimi, na ba etandoike. J'ai eu pitié de moi-même. J'ai eu pitié de la génération. J'ai pitié de la jeunesse. Je suis allé encore trop loin. Je vis une autre vidéo d'une fille, ce qui a 18 ans, sur 19 ans. Je pleurais chez moi à la maison. Biso tokozwa nini. Biso tokokuta nini. Quand une fille a commis plus qu'une actrice, il y a un film X pendant qu'elle est encore chez ses parents. Vous savez combien cette fille vit naïe et zoko beba malé mais ti lobby nanda. C'est comme ça que vous et belé bazali bae o bazoko contribuer na ba divorce, ba femme bazoko tika na bango moko ba papa bango moko. Moi, je suis tellement, tellement comment sévère et pas moi si le bêtise d'une femme et l'elisanga. Attends, mais mis le bimé boité mais na 4 et l'elisanga. Non, point faible boité. Non, Sarah, moi je maîtrise pas le bêtise. Les femmes, bakendakana yango. Et si la cas, oh, ezamo ngwate et si la cas, oh. Musicien moi yemba chabali a soki te vaut mieux épaula mais épaula na mutu na yo époli na ndenge ya malamu bato mutili ba moni époli mais devant Dieu ozali malamu. Mes sœurs ba maman nanga na donner ya leçon te na mutu masumu makasi na mutu masumu makasi peut-être passé nanga pe eza bien te mais depuis jour na zwa conscience na linga ko partager mon abino. Les femmes, respectez-vous. Ba immeuble bozomona etongama na Kinshasa, la majorité ezotongama kaka ne loko bolo bakawana ke bakena na ngote esilaka te. Soyez prudents. La majorité, ils vont se marier, mais bah où mais la tena mabala ba bon tapete. Et belé ils vont rester juste quand na molimo ya servitude wana. Nzambe abattre la biso. Voilà, je souhaite toujours continuer émission na biso les femmes.
prenez vos responsabilités à même Maman Sarah na kolinga tiko tozwa na no moi audio oyo poto luka moto continuer ensemble na yo poto luka moto ça la analyse audio oyo e outil Angola audio oyo e outil Angola to meka koyo kango ensemble na bino et puis na audio oyo ne to luka moto ça la ba analyse et ce que nous faisons ici et servir bino lokola ba conseil na omoninga mona Maman Sarah a tokotaka tokoti moi ambiance moko boye tokoti si moi eloko mo boye pour vous amener na makambo tozoko sala po bozwa temps ya kolandango non beaucoup c'est que oui mais yaya retenez quelque chose Maman Sarah évangile a refait mais l'évangélisation ça demande de l'argent nous là malheureusement bah ça a dignité na action de grâce mais suivons hein, Maman Sarah to landango ensemble. Mobala zuka na Luanda wa mobala zuka na Luanda donc il passe vient moi ça la ke bien pose bien mirenda kuma ya ezlelonge kuma lo monika Deniles pétage nani okokata place wana okokata yo chaka au mimango elonge kuma de mira eselonge kuma nana olinge lisusu vient na mtavanda na ebo na bone net mo photo alingi mobali na e donc écoutez na ba maladie na ba problème tozana mona banzoto o mama yango Yango ememi wana ezali audio ya liboso en tout cas ici je pas de commentaires pour na koléser batu misusu te on a non mais azolo ba clair wana za camarade ya Nenet mon voto ngo ouais Nenet camarade donc Nenet mon voto na Miraisa baba master ba meilleur ami tokolo ba pe parce que à chaque fois Miraisa soit eu problème Nenet azalaka ayebisaka ekitambala sa mobali kutu boy na boy problème eza boy il paraît na yebite soki batindela ki ope audio wana nazana deuxième ezana bango na bango baza ba comédien na Nene mon photo pe comédienne na Aimé o azana Grèce soki Grèce yepe comédienne bango nyonso baba uta pe Kinshasa dans ce cas la fille wana o azana Grèce soki na Turquie ndaye ko benga Miraisa pona ebise oyebaka te Nena bimana mobile non ça fait déjà 3 ans ce que Miraisa tali nde bazana moba na fi wana nde ba partager ba biloko nyonso baliaka baliana ka basara nyonso makoko bomanga pendant 3 ans alors totambola na tension na a izanga biso V na C kaka donc nde il paraît yango ebominde na biso mbango pour na souci mais na mituni pe susu est-ce que tant nde kona aimé atindela ki maloba na to pa ebisaki apesaki na ba preuve. Parce que son mutalobi qui y a mana mobile non pendant 3 ans. Muto azoe bisanga za na poto. Mais ngala mbai nanga to ana Kinshasa. Pona ndima il faut ba preuve zala. Nini Miraisa à monaki. Toi avance. Suivons. Ya bonne nuit. Awa ya esa. Ya mtozolo bawe indi awa fimu to losa ne théâtre na Congo. Yona uti ko benga ine ne. Donc eza mamwikezo. Donc là yepa parama passa théâtre. Po abi film to banda. Do bango na bango ba comédienne. Zong ça un message en sima. Ya bonne nuit. Awa ya esa. Ya mtozolo bawe indi awa fimu to losa ne théâtre na Congo. Yona uti ko benga ine ne tsango. Donc eza mamwikezo ngba mama mibali. Makamwa mibali do makambu ya mibali. Imaginez-moi des fois ce qui me choque. Apparemment, il y a des personnes qui sont boé à Zamokolo. La boé aux hommes que non, c'est un homme responsable. C'est une maman. Mais je dis au 21e siècle. Ah, mais quelque chose que je ne ferai pas. En tout cas, vos miens n'abimayou, moi j'abandonne. Jamais, ça jamais. Jamais. Je suis ayo petiona zelano laxo pour moi dès que ça commence mal là je me retire de I mirituring because I parting I kiming bino bayanki pour continuer na bino bato makasi ngayuma zongana soni yona uti ko benga ene tsango donc eza mamwikezo ngba mama mibali makamwa mibali do makamwa ngweza ka ndenge na oto benga yona oto ko benga Nenet
yo na tiko benga nenet na bazo chake o abumi miraesa todo ça intéresse pas de Londres yo na tiko benga nenet mo voto akutu na tinde tindeli batu ba vosa ngona nenet mu éclaircinga ser moto ndeko jouer ne be capable de Londres mame auto ke de poto auto ke de Turquie ye mutabengi miraesa babeba ni so na nenet mo voto bengi miraesa esi miraesa ke no mobali na yo akoma ko bimana na nenet mo voto. Ce que ça lié Mireille viente azaki dana ba problème to ke kutu awa dernièrement daina problème so ke ba tolo wana so pendeni. Ce que ayo kuta na message wana mtazaki dana azaki dana so tezaki no biente et ça lié lisusu mabe. Oh là là. Maman de meme na liwa. Mama Sarah, ta réaction d'abord par rapport à audio pour mes sous to bombi yango pour être trop sensible hein mais to a pesa isango nenet mo votote et mais wana o apesi sango est-ce que ça na ba preuve yango c'est la question que moi je me pose en tout cas pour ce comité na niveau que aimé ma moto na liwa c'est que à présenter qui babiloko o donc sengeli yango memi na liwa yango de memi na liwa par rapport mais bimisa ba preuve yango parce que to mona ba obenga na mobile nani na loi balobi ba ko beta ye en tout cas il faut beta maloko la sac je sais tu absolument ba image. Merci donc tous les téléspectateurs, je crois bien nous sommes aux Hollanda mobile abira ça y est donc tous en train de filmer donc parti c'est non filmer mira ça à sur la bisoté tous filmer Yohana donc téléspectateurs Hollanda. Nous tous c'est des artistes, les artistes comédiens, tout ça voilà miraille ça y est, artistes comédiens, on est sous basiliki, babetaye donc artistes comédiens tout basiliki babetaye. Nous sommes tous ça s'il vous plaît, 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 s'il vous plaît. Tu as vu mon bala miraille ça y est yo. Voilà, nakanisi bouti kozwa wana élément boyoki ba congolais na ba congolaise o bazofana na Luanda kuna balobi il paraît mobali moto abomisi par rapport paye ba audio o bino bouti koyoka bi okobeta mato. Et puis ba confirmer que akufi pona mobali mobala comment obimana mon voto camarade nae ale yango wana tension souci wana et mimi de komira esana liwa. Mais Sarah tokoki ko banda ko benga biloko oyo nini mobali wana afandisi na ndako abali ote apekisi au théâtre question ngonde na nina tunelango naboyi lobby famille wana na ke kuna babetanga tutika kaka te na tiki yango no tumango lisute tutika kaka mais ça va servir de leçon. Ouais. Ba maman s'il vous plaît biso to bana na bino biso to bana na bino tozo copier nini tozo zwa nini ba papa tozo zwa nini siko ndeke donc ezabo bato penda ba fandi bazo beta mo bali mo boyeke parce que obimaki na X obimina Y oye et pas Z obomisi siko X o dans qui pena moi sinayo oza nango ya or ya diamant ya cuivre mais qu'est-ce que vous cherchez? Pour tous les réalistes, il faut aimer abimisa ba preuve oui, parce que logiquement mon vote peut être soit innocente. Suko naibité mon vote aimer Nénette baza combien? Nénette mon vote. Ah Nénette mon vote OK Nénette mon vote. Dans le cas aimer lobi que Nénette a trop bimana mobala ya miraesa. Il faut balancer ba preuve. Peut-être ngai nayebi ke en jalousie peut existaka ke ana kabola ena miraesa na moni bango ba okanga matro elo oni ko kabola bango eza mobali nayebi se ka mana mobali na aimer okokota miniature donc pesa biso ba preuve oyo bomi sisi miraesa message nini oyo pia kié tiango na réseaux sociaux comme ça biso beto bando juger mobali wana na Nénette mo voto ba bomi miraesa ka boy to ko accuser bango ndeni. Oui parce que là on a aucun preuve. Preuve exacte comment ba to andolo ba
loba ke ya bomi abomi na preuve nini yo ezola kisaka comment voilà a étouffé. Est-ce que par exemple liboso na vie mobile bimana camarade à moi si? Mais ce que ça dépend aussi, maman Sarah, il y a camarade Nini, parce que moi, j'ai appris que mon votoana, c'est la meilleure amie, il y a maman Odaouti, Kotika Bisso, Abanaki même ko se confier na ye, ko pesa ye, tu vois, neti makambo, nanga parler pendant na yawa, na banoye psango Sarah, tu vois, maman sœur, à la maison là-bas, tala. Or, Yon, ce que Moutouande wana oyo kenapena au PC exposé quatre vérités yanda kunayo oyo kalubi que non Moutou yo ozoko se plaindre à Zosaloma B Ezaïe réaction non peut-être deux ezala eloko mala monté. Maman Sarah, un dernier mot pour toi Kabwana parce que en tout cas la vérité n'y a tout non tozuité. Mais tout ça, on a recherche. Il y a recherche, en tout cas. Je crois prochainement, na royandena mon voto et mon connaît. Toyo kapeye, asa motuti. Bah qu'il faut peut toyo kapeye version na e. Elle a droit aussi. Toyo kapeye version mobile. Donc banangola boko melanga. Bopé sabiso d'informations sur net pour que to communique partout dans le monde. Merci. Voilà, je suis Walt. Lobby Koleka Lilo. Merci.